Comment na kati église malala ate. Quand on longwe na ndako olobi ko église OK ko adorer Nzambe, OK ko yoka liloba Nzambe, OK ko faire part na nyonso programme nyonso ko leka na église. OK ti église ko kana ki église. Poko zanga pe l'église dimanche nga penza na mona ngona sali perte ya semaine. Oya simba mina mate ya lelo. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Oya simba mina mate ya lelo. Ayebi ko seme ko lona nanga na posa mutu moko ana atelema. Apesa biso $2500. Nde konga pe pongi na onimba. Makamkuta lobaki wana yo kite. Wana mutu vande de pepe mutazo ebisanga po elekenga. Mutu wana sokaza atelema bande konga na kuta pongi na sutuki. Maman na telemi. Église obéi maman Niki Maboko. C'est qu'on est juste. Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bikaya Kote. Bon dia, boa tarde, bonne nuit, naba bonnet tu ya Vemaké TV, ya Vemaké Production. Bonjour, bonsoir. Naba mi, naba femme tout ya maman vérité maquée c'est la polyvalente Niki 4 fois maman baropé sans avoir raison. Vraiment na lingi bino mingi. Na yebi ke bino bolinga nga mingi. Na juste pona pesa conseil moko. Na bande ko nga nyonso bozolanda nga partout na Amérique, na Asie, na Afrique, na Océanie, na Europe. Conseil na ko pesa bino d'abord on a se présenter ça ba tumso na ngana ma vérité maquée c'est Niki la polyvalente 4 fois maman baropé sans avoir raison. Awa toza Vemaké TV balobi na kati ya kwitu na billet toza ana kwitu na billet to komaki lelo na tongo lelo eza le 12 je crois bien ceux qui na bosanité lundi le 12 le 11 ou le 12 septembre. Toi le mois de septembre hein Michael? Septembre 2022 donc équipe mobile Vemaké Pro Vemaké TV toza awa na ye moko le grand réalisateur Michael Mayola balobi mona boto saliaka mingi agumela toujours pene ya mama bango et ça pas cité hein toza ana kwitu na billet et puis tozo koba to tambola do mushiku wambu tozaki na wambu do to tambola to zuila bino penza ba site sika ba koma kwitu tipo kwa to zuila bino ato na flat. Mais il a un conseil pour les gens qui ont comment on a église malala ate. Quand on longwe na ndako olobi ko église OK ko adorer Nzambe, OK ko yoka liloba Nzambe, OK ko faire part na nyonso programme nyonso ko leka na église. Moment adoration, aux on adorer. Moment louange, au louer. Moment offrande, OK au tia. Moment va communiquer aux veillés, aux yoka. Moment ya kopesa na mbote, opesa ni mbote. On dit comment pas ici kato yambaye, to yambiye. Moi ke loko ekomela ngai, na oloba makambo ekomela ngai moko. Samedi nalalaki na mariage, nalalaki na fête, na mariage ya fils Kasongo. Jeune moko bien makasa utaki Istanbul aki kobala mwasi na eseda masiantima na Luanda na Angola précisément la capitale ya Luanda bapesi nga pe convite seda ebisinga mama ko zanga tenga bantuka Saint Falta talaka yo seda masiantima yo mtola itsangai ba osala commande pas fiancé na yo fils Kasongo que fils Kasongo moni colline ngata ngota na droite ya mama nga pe vérité maquée c'est à gauche c'est de ma sentime na lani na mariage wana dimanche tongo etani na zolo moi qui mariage ba 5h na lobina zonga ndako na se reposer muketi église ko kana ki église poko zanga pe l'église dimanche nga penza na mona sali perte ya semaine quel que soit fatigue on azaki na ngonga bi non il faut na kende ko adorer Nzambe boyoka na comme une église pasteur tikuna modérateur azotinda ba prière adoration nga pongi na onimba
pasteur ateyi nga pongi na onimba dans son tout nga maté yango ateki dimanche ezali na oyebisa na ngai yote po na kanga ki ngote po pongi na pongi. Et comme na moment ya ba communiquer to ça qui na problème moko ya chat parcelle maté ya pasteur ateyaki na yoka ka mo ki kota suka alobi donner il vous sera donné. Il a plus de bonheur de donner plutôt qu'à recevoir. La main qui donne c'est la main qui reçoit. Nakanga ika place wana sikoyo na suka ngona ba communiquer pasteur comment peut ça communiquer lobi nazaka na posa ndeko moko pona problème otozana ngoya ko futa loyer pasteur na biso maman Raquiel Blessing Christophe l'église la consolation des familles et la restauration des âmes na kuka maman Rachel a bantu peut ça communiquer. Quand on peut communiquer, dans ce cas, on a moko simba mina mate lelo, il a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Oh ya simba mina mate lelo, la main qui donne c'est la main qui reçoit. Oh ya simba mina mate lelo, ayeni ko seme ko lona, na posa mutu moko ana atelema. Après ça biso $2500. Bande konga pe pongi na onimba. Makamkuta lobaki wana yokite wana muto vande de pepe mutazo ebisanga po elekenga muto wana sokaza atele mabande konga na kuta pongina sutuki mabona telemi nonga mama Raquiel lobi église to beteli po mama vérité makiese siko mama na Raquiel Blessing Christophe matumona ya benga ngaka mama Niki église to beteli mama Niki maboko. Ce qu'on est juste. Mais quand on a eu pasteur, on dit que tout est le pour clôturer kids. Nous sommes ça qui va dire nous sommes lobaki mutu moko simba mina mateya mutu moko wana katoza na posa pesa $2500 wana poto futa loyer ngaya bato na kanti hotel bato clôturer prière na tele moto beteli ser Niki maboko bato nyoso pia na ici c'est bato tala. C'est comme Mutazaki Pembe nanga abine akumutala nga batu kumutala nga bamsobi oh azaka na mbongo andi bien signé VO yebuka futa loyer c'est Niki ana mbongo mingi nga parce qu'on est juste na kumutala batu na comme maman Raquiel alobi maman Niki c'est que $2500 ngo lobi lendi to yana onka lelo la suka kilt na ye juste la telle nabi mama oh 2500 yotimi oh eno mukodi bande konanga tonka na yoki bomba bone eko zaki appelle faut bande kona dijmaya nenge na kanga makiwana bada dimanche lundi mardi mercredi kalelo ni na la bwina mbetu nzoka mekeni opena otokomia ote nasu tukabwetile zaki ndoto ezaki ndoto na lamuka siko na mbetu nde nazabenga bi seigneur olingo enseigner nga nini na ndoto otokoma nti mercredi bananga na dijma ki nazaki l'hôpital bande kontoke ezaki na ndoto ya on a kopesa conseil eza pe leçon on a tiré na kata ndoto oyo eza leçon on a tiré na kata songe oyo na kata église bolala raté talangai na telemi na likambo ezaki o ngana yoki na ngama olibisa pardon na zoya na kena ko lesa bangulu na ngai wana tokutani mbasima